bake na yebi kote mwana dina na fandaka na mbu idwa lokuta na mbudi bato mbudi naza na adresse place mwana dina naza na mbudi mais na otia te parce que ce aza enfant aza mwana nakoki ko s'exposer mwana te donc voilà nakoki ko exposer mwana te tant que maman mais naza na adresse yo tinda bato opesa mbongo te bato bafilmele opesa matière te pa baya gola baza ba essence opesa matière te pa ba misololo baza ba essence bamoura ba essence essence munene na bango lisusu ba réussi yango dekara kenda ouais et moi peno kotala pena boye tes éducation de base netinga boye se boye bisingo bacteur na ba actrice nigérien wana bazo jouer mikolo na yebi na bango te lelo aussi la sociale makambo malamu toya tokunisa ye toko applaudir ye tokopesa ba éloge ne parce que aza moko ya ba icône pe ope asali pe aye pe na ba makambo ne pe ya munoko lelo oyo tomoni ba Cardozo ba munoko wana mais naza na adresse na oyepesa yango ese pe kotia te na opesa bato na yebi bato batapeta te bakoki koposte mais mwana dina naza na mbudi tokoki kotia adresse te mpo na sécurité ya mwana donc moi je suis maman je dois sécuriser l'enfant. Voilà, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre mission, votre mission coup sur coup qui est présentée par votre humble présentatrice Chancé Siana, Monasuka Bassouni, autrement dit IGF International. Voilà, mesdames et messieurs, émission Nabiso déjà est bandit sur notre chaîne Actif Final Télévision. Merci beaucoup pour la fidélité et confiance au bossa la caption na Katia Chan Nabiso Chan Nabino. Je dis un grand merci à mon papa, héros dans l'ombre, et pourquoi pas maman sociale, Evelyne Duchesse Tounani. Là, je vois encore Blaise Mokabi, le vieux Blaise Mokabi, Barbie, chauffeur, il y a boss. Chauffeur, il y a boss. Bientôt, la cité du fleuve. En tout cas, tous allons vraiment Kwenda Vutuka. Serge Vital les bijoutiers, merci beaucoup, mon vieux, pour l'assistance. Vraiment, c'est là qui Kitoko Makasi. Merci beaucoup à Yannick Olunja. Merci beaucoup à Plamdi Ndabou. Voilà, Plamdi Ndabou, copine privée. Merci beaucoup à ingénieur Mitch Nassima ya caméra. Merci beaucoup Nabino Nyos Obolandaka. Émission Nabiso, émission Nabino. Sans oublier mon habillère chérie Paula Lisoupa. Mikolo a déclaré le que eh yango sasa nini yango na komi na suka. Ozola ta bien te. Jusqu'à que c'est aux abonnés. En tout cas, actualité ce que ça moi vraiment na mutu babungaka. Abonné na biso sur Actif Final Télévision bambote na bino yango wana to bandaki na janvier 2025 et puis janvier aussi là bongo lelo toza le 31 janvier. En tout cas, janvier aussi là. Malgré ça, qui est la site, mais janvier déjà, et si l'indambe vraiment azaloku parce que abateli biso, abateli bino, ba abonné na biso, ou partager émission, bo liker, surtout mingi vraiment, beau commenter, yango des alaka, ba force na biso, Ikama Melina commenter, Princesse Davina, Elena David, Maman China Mabiala, la maman chérie, Maman Claudine Bokato, la Maman Annie Poutou, Maman bébé, beau commenter. Beau partager ba maman en tout cas yango ndezalaka ba force na ngai IGF Nabino. Voilà émission Nabiso déjà et bandi moi na belela ingénieur Mitch na la caméra exacte parce que caméra eza déjà nangai donc on a gros plan eza déjà nangai. Voilà ndeka to mesana ko banda na ko booster ba artiste na biso cinéaste c'est artiste comédien na biso. To moni bongo film eza wana na kati ya Bellevue TV toza na film ya Pasteur Didier. Pasteur Didier eza bongo na kati ya Bellevue TV. En tout cas to kene total to commenter total ba talent au bande ko na biso bazo bimisa na Bellevue TV te nulle part ailleurs.
babiloko ya boye ntango tokoloba boya koloba na biso lisusu ezaki fanatisme en tout cas nabongisa nani tant toya koloba boloba ke ezaki fanatisme wana tokoma obsédé te bato se baosala makambo malamu fo toyaka tolobaka todenosaka tozelaka te ke bato basala ya mabe mpo toya toganga yango na public non bandeko botala paster Didier totala tegra nzambe na ngai mwana oyo tegra totala tegra talent totala ndenge tegra azoyemba lokola aza susu na scène te lokola eza susu théâtre te lokola eza susu théâtre te komi sikoyo nde réalité siko biloko ya bongo nil part aye mutu mo akoki kofanda asali scénario na ye te afo yemba lokwanga na monoko te omoi na kati ya bela mutu na mutu abide oyo ezalaka lokola Vodacom lakisa talent na yo eza lokola ndeti na bela lakisa talent na yo tomona bona kala tonton Gesho ndenge banda kojouer classique français boye me tala sikoyo nde basangisa bango na tonton Pierrot tonton Loulou nde basangisa bango na tonton Loulou fo bozalaka mitema mabe totala tegra totala badaili ta bandeko nde bazobimisa batalent papa Serge kuta oloba te parce que rôle wana ebongela nde ye bandeko eloko mo esekisanga na filme wana pasteur azobenga mwasi mon amour du ciel belle vie du ciel mais mpe lobi te ekitisanga na bona nga na basiel kuna nakutana na basara nakutana wana ezali baepoke eleka ngana na posa epoke lelo mobengi bebe moko mon amour en tout cas film ezokende kitoko makasi tokende totala topartage tolike kote kuna mpe na sinark kuna mabone kuna nayebisa bino eza somo mabone mabone taka na tie sikoyo elongi mopandi mabone eza somo nayebisa bino bozotala te bozorate kote kuna pa cardozo bozorate pa dinana bozorate tokende totala topartage tobooste bandeko na biso félicitation na bandeko na biso ya théâtre en tout cas bozwi théâtre na biso bokomisi yango lokola basinema oyo tobandaki kolula na bamboka bapaya lelo mpe tomona bandeko baojoue ndako ya kitoko place ya kitoko bandaki liboso ezalaki fo baluka bandako moko boye kaka bandako moko boye lelo oyo na théâtre na biso mpo batia yo fo ozala vraiment papa omona ntango batia motu na role aki papa ko te na kala ndenge ezalaka fo bamakie nanu ya Charline Nongi vie de l'ange de sali en passant fo bamakie mpo ozala di esobe phénomène bambote na yango wana ebele fo bamakie papa die donné Sundiata tonsu fo bamakie nanu atia nanu nini mpo yeba na papa mama moseka fo atia banoir awa mpo yeba na mama bota siko lelo mama moseka ndenge azojoue makalunga mama alati maputa kimama kitambala kimama tonalité ebalani mbala moko c'est-à-dire que théâtre na biso ezokoévolue théâtre na biso ezokoévolue komi filme basinema na biso awa ete na monde lelo na lelo boye nayebisa bino mo ndeti nga boye se boye bisingo baacteur na baactrice nigérien wana bazojoue ya mikolo nayebi nanga bango te toyebi ka bamercy johnson baini edo banani omotola jala oyo ya kala wana baoyo ntango tozalaki ya bana mikie baramse noa ya kilelo boye nayebi nanga te ya kilelo nayebi badaili nayebi balinda nayebi davina apwa poalisation moto azopesa bamama tension
nayebi bategra, nayebi badécor, batonton Loulou, batonton Gesho, nayebi kaka ya biso awa. Nayebi madame Belleville, nayebi madame Dinana, nayebi président Calais, nayebi kaka ba oya biso awa. Nayebi nanga subango te parce que cinéma na biso. Bino bosa ba G. Na Didi TV. Te. Na Belleville TV. Na Sinar. Kote kuna na Cardozo. Ayaya. Sikuba makambo boye. Tok bandeko msusu bazoya. Bazoya ko applaudir pona bandeko. Ezobota mitema ketu mitema ya mabe. Surtout mingi bandeko ateya ou basalaka théâtre na loyenge na kala bazwa te. Bakoma oyokela batu mitema pasi. Noti kolanda analyse moko awa ya Miss Lolo. Miss Lolo azo parvenir ko les akoloba te ko finga. Dinana la douce. De bolongo na Belleville kandi. O bomonela na bino na kofinga po ya kipara na ete. O bozara bolotaka ye, bosambelaka ye, bomelaka ye lokola mai, boliaka ye lokola fufu na biloko. Botalisi mandoki na anniversaire na bino koma nango déjà Davina Apwa. Ezala lisu madame Belleville te koma Davina Apwa nde anniversaire na bino. So mutu lokola Miss Lolo sans valeur. Miss Lolo oza sans valeur. To sola nanu. Miss Lolo na valeur te. Aya sala théâtre awa. Oya ko sala théâtre simba te zwa te parce que boya ka théâtre na ba profit moko boyena ya komi talisa. Oya komi talisa. Ezuite. Okomi jalelo. Ya baninga na yo ba collègue na yo. Miss Lolo botika ne ba biso oto sala ba ki jalelo parce que biso to talama na biso papa président moko songolo te. Président moko pakala te. To bimaramba mo na ba internet pour botika ba biso to sala ba ki jalelo. Tant bino bo sala ki jalelo ya baninga na bido esopaka. Esopaka Miss Lolo esopaka. Lelo pena na lailela ki yo pena na lota ki yo penza. Parce que trop, c'est trop. Humilité ezalaka imbécilité te. Si Miss Lolo ofande zaki na aussi de lelo oyo komi bandeko nanga mutu andima mutu te, mutu andima mutu te. Soka kondimi kaka oyo bataliseli yo mandoki. Bataliseli yo mandoki kuna. Eza kitoko te. Tomoni awa Dinana la douce. Alobi na ya bengi Davina Apwa, madame multimillionnaire. A bengi alobi que oui, de l'on a confirmé pena ko za multimillionnaire. Mais parce que amoni ba est vrai. Amoni que tele ki oyote. Ne baloba français baloba c'est par l'abondance tiers que la bouche parle. Ce qu'on bouche à madame Dinana elobi. Où est les mal et le bata musée qui dit où est les valises. Bino bolinga baya bakumisa kasi la po bino bo sepela. Te lelo aussi la so sali makama malamu to ya to kumisa to ko applaudir ye. To ko pese ba eloge ne parce que aza moko ya ba icône pe o pe asali pe. Aye pe na ba makamu ne pe ya munoko lelo o to moni ba Cardozo ba munoko wana. Bandeko. Tant on sale lo moi beto ya to ko applaudir. Mais soko ezake o sala ya boye to ko applaudir ndenge nini. Lelo aussi la soka zui trophée mara boye. Il soit ya meilleure danseuse na théâtre. To betele maboko.
tomoni a madame Belva zui azwaki trophée awa ya meilleur scénariste ya nini ya Afrique centrale bandeko nulle part ailleurs Afrique centrale nyonso meilleur na bango numéro 1 na bango ezani Belgique kandi pourquoi pas kezala sila o bino bokotelaka ntango midi pourquoi o lelo o bokomisa bato bakoki koyemba nzembo ya frère bato te bato bakoki kondima makambo ya bato misusu te o bazosala fo bandimaka balokuta siko Miss Lolo eswaki yo wapi eswi bino wapi bino nyonso bakuki oyo bajalelo ya sila eswi bino wapi o bino nyonso boyeli dinana o Miss Lolo nalandi nde na bandi ya koloba ala ute kolanda analyse na ye wana ezalaki analyse ezalaki nde mafinga mpo basalaka baanalyse te baka na baoyo te oyo osalelaka baanalyse bavrément batono vide oyo eninganaka wana mpena oyo babwakaka wana to omoni tono mpena soki ata tono ya nini ya bafi oyo ya nini ya carburant ya essence so balongoli essence wana nde babwakaka ngo mpona limete nelaka ngondokondokondokondokondo makelele oyo bango baya kosala ti ntango ofandi ozolobaki yo dinana ntango outaka matadi ozojoue na sinark na babilamba bamaputa da na tiaka oka pour votre information tala bato batiaka dinana la douce ka ebele nyonso eza ya loba te sikoyo yo mpe moto ya tokeno tozana na maloba na okanda olobi banda kotia dinana ka te tondimi sikoyo yo oyo mwana kine ya kote babomaka bangombe ozalaka wapi ntango banda ya kolata bapantalon pantalon elamba awa ozoya tournage ozalaki wapi kasi lelo oyo ozalaki wapi mpo yo batia yo ka okóma na niveau oyo dinana la douce akomi nango lelo okóma na niveau oyo dinana la douce akomi nango lelo yo mwana kine mpo dinana aza mwana mboka tondimi wi ya mwana matadi tondimi sikoyo yo mwana kine mwana ville lelo oyo yo mpo beza osala théâtre ti soki mpo osalaka je ne sais pas en tout cas bocomprendre to wana Kinshasa nde na misala koyebisa bino ozalaki wapi Miss Lolo bato bareva na vie omona fima oyo boareva na vie fima oyo bevine ezalaki kaka nabenga camarade oyo tobima tomela beaufort tomela yo omelaka castel tomela castel tozonga tolala osote mwana osuka wapi omonaki kaka mwana matadi wana kaka na bacomplet maputa wana banda kolata ya mabaya kaka na sinark wana kaka na sinark etomboli esuko omonaki bato bayaka basala mosala na bavision bazali lelo oyo baetete bango nyonso bazala na sinark dinana ya okuta bango na sinark siko lelo oyo na etete na bino na dinana nana obenga mninga boss tozala no clair nafingaka te na baanalyse na nga ezala kaka baexplication nani obenga mninga boss to nani oyo aza na valeur nani oyo bakorespecte makasi mpo monake bino yango mpe bolobaka ke biso toza bana kine biso bosalaka eloko te bana mboka oyo bautaka mboka bayaka bango nde moto bayaka na baambition mpo bayebi ke natiki famille natiki mama natiki papa natiki baleki Miss Lolo oza sans valeur mida azwaki tifanda nayeba no tai na o te mida nayeba tai na o te nayeba mpe genre na o te ozalaka mama ozalaka mwana mokie to ozalaka mokolo bandeko avant tout d'abord nakota no na makambo oyo ya mida tozwa no video oyo mida bandaki koloba mpo bomona bana basi oyo bazaka balokuta baza vraiment balokuta tozwa no video oyo na mbudi bato ya mbudi naza na adresse place mwana dina naza na mbudi mais na otia te parce que ce aza enfant aza mwana nakoki kosexpose mwana te donc voilà nakoki koexpose mwana te tant que mama mais naza na adresse
na opesa ngo ese pe kotia te na opesa bato na yebi bato apetage te bakoki koposte mais mwana dina naza na mbudi tokoki kotia adresse te mpo na sécurité ya mwana. Donc moi je suis maman, je dois sécuriser l'enfant. Donc abanda kosala mwana touché eza babiloko fo bofundaka na la police. Maman soko omoni ke ndeko na mobali aviole mwana no asente mwana no, il faut dénoncer tout ça à la police. Eza te kobanga ke nga na kodénoncer leki na nga te parce que bakokanga na dénoncer te dakanga munoko. Non, il faut, c'est des choses à dénoncer à la police en fait. Ana mbudi la famille boyoka tango suka tindelinga vo sono bi makambo de dossier eyaka ti dossier oyo eyaka ke dina na bota na oncle na ye donc mwana ngo ye wana nde bamemi ye na mbudi bake kobomba ye na mbudi kuna pesa osala formation boyoka. Bonjour Mamida. Boyoka Bonjour Mamida. Prévu eza nango te mais mwana na ye wana aza ya mwasi akoki kozwa ba age ba 24 ba 25 ans ya mwasi ayaka kozwa formation epa bacousine na nga bazalaka na centre nde bavandi na cousine na ngai nde bonje oyebisa ye atuni boza na batre na mama na ndina na ayebisi yo aza mama na ngai yekuta dute abi ayebisi okosi abi ya solo aza mama na nga bandi kolati mpe bafoto nde bataliko wi baza mama na ye bavandaka na mbudi mwana wana lobi bazala na mbudi aye atikala so na bakoko na bango kuna mais eza déjà kala déjà ayaka kozwa formation mais akoyeba yango soki bolobiki aza na mwana mosusu atika ayebi alakisaka kaka mibale mais mosusu azali mpe avandaka na mbudi ayaka kozwa formation mwana natanga centre wana eza te. boyoki akenda kozwa formation na mbudi mwana dina nazalaka na bakoko na bango avandaka na mama ya dina na mwana caché o bayebi te o bacomédie bayebi te dina na yo yakoloba oyo oloba vérité yo mama millionnaire ozokumisa mpe davimbwa triple millionnaire bebe siko yo oza na bamillionnaire ndeni mwana ana bacondition ya malamu te yo triple millionnaire ndeni ozwi mwana na yo propre oyo obotya to obotana noko na bino okobwaka mwana pourquoi okopresente mwana te na public ke mwana na nga liboso ye yo mwana aza mobimba na yo grande fille abongo ata obotani na noko na bino asime aza makila na obosangisi makila na noko yango esali mwana ana pourquoi yo mama soi-disant mama responsable oke kobwaka mwana oyo oboti na noko na omo propre yo moto oza na mbongo falo tinda mwana ake osala baformation place ya bie tala mwana ake osala formation na mbudi likolo ya koyoka soni mwana aza na kapitalité ake mbudi kuna kosala baformation bacentre de formation eza ebele na bagombe pourquoi otindaki mwana na bacentre de formation na gombe te oke kobwaka mwana kuna na suka mbudi po ake kosala formation mwana komaka ya kobomba abombaka mwana wana mama bango soka ayepa dina na mema mwana ana te mwana na atikalaka dina nasala abomination na famille mwana na tikalaka epai ya bakoko na ye koko mama bango so omoni dina na osala video omona kaka osala na mama na ye moko mais mwana na aza na maboka mama na ye abomba mwana na ayebisa ye koyaka na ye awa te donc aza mwana moko babomba ya kosakana te mwana na aza victime de toute façon donc tokoki koexpose mpe place mwana osala formation na ye te na mbudi fo tobomba kaka parce que aza mwana mais parce que aza victime dina na ndekende koluka ye dina na ntango yo omoni ke noko na yo na age ya moke azoviangula azotia yo misapo olinga oyiloba na ndako ti mais dina na telema aza fi ya swafi abomba sepela na misapi ya noko tobengaki kaka misapi ya noko yaya dina na misapi ya noko dina na sepela na misapi ya noko yaya kombo ya dina na ekomi kaka misapi ya noko na ochange titre na otia misapi ya noko dina na sepela na misapi ya noko ba mama noko atiaka dina na misapi banda na ba age ya bomwana soki aye na ndako na banga tie misapi soki akolala na ndako na banga tie dina na misapi dina na sepela na misapi. Voilà, des retours sur ce plateau, mesdames et messieurs. On a beaucoup de vidéos, on a mis là. On a TikTok.
Video o mida bande ya kolobake na yebi kote mwana dina na fandaka na mbudi mido alokuta mido alokuta tasko kilokuta no na bino kaka nde bolinga matière okute loko esalama te boya bokosela na mama olive makambu bino mida yo penza ozala na adresse esika mwana dina na fandi mida yo ke filme te yo tinda bato opesa mbongo te bato ba filmele yo opesa matière te pa ba ya gola baza ba essence opesa matière te pa ba misololo baza ba essence ba mura ba essence essence munene na bango lisusu ba rési yango de karake ndapo tanti de carré bobala mbinga okenda pao bwana makambo bino bwana makambo pardon opesa bango ba matière te pozo lobake je suis mère de naza na bana moi je respecte trop les enfants te o respecta bana te soko respectera bana soko zalaka na respect pona bana mais le yo oyekoloba ba bêtise te pona mwana moninga bele koloba ba bino boyoki na video na ben sanité oyo mwana moso mukuse o alobi wakata na o azala alinga kutata te kosala video ya mobimba yefa azaka avandi na kiti atanga yo na fandi na kiti kane na fandi bobo mwa de yake makolo na nya milai ya yeba na te sko ozoya ofinga na ope dinana internet ya mabe bakanga ngo no pardon tozongela na ba misala na biso misusu bakanga ngo pene pona yoka pe bakanga TikTok bameka no pe kokanga pe YouTube pene na région na biso awa ezalaka te ba buzobo ezala te boni ko ya kopakola mwana moninga buzoba boye pozoloba ke na respectera bana te yo respectera bana te ozana bana mo respectera bana te soko kofinga onga na lobaka air nyonso soki bofinga bato na ba concurrence moko ezala loyal bokota ba famille te parce que bana ya dina na mwana ya dina na asala théâtre te bofinga na mwana ya tete mutasalaka théâtre mwana dina na sala théâtre te asalaka théâtre te mwana dina na kaya kitoko wana nazongisa bino video mwa ezaki na anniversaire a dinana wana na émission ekoya anniversaire a dinana nazongisa botala siko mwana wana bazolobaki aza sans éducation mwana wana d'ailleurs non nzambe na nga bana basi misusu mo pene kotala pene boye tezaka éducation de base ezalaka mpenza éducation de base soki eza déjà raté okola noka bongo eza pasi pe mawa bandeko tokende na Bellevue TV tokende to partager to liker en tout cas théâtre na biso eza wana film na biso eza wana to partager to commenter eza les seules façons ya kosunga bandeko na biso tokende pe kuna na Sinac tokende pa Cardozo je m'excuse pas Aïda en tout cas bandeko na biso nyonso bazokoma tokende tokota totala film et que ça là vraiment kitoko makasi. Voilà, c'est ici que na kozwananga fin ya émission nanga ya lelo. Merci beaucoup na bino Olanda kinga ko banana ebandeli kino na suka. Merci beaucoup na bino pe obo commenter, bino pe obo partager en tout cas nzamba batela bino. Merci beaucoup na mon bière chérie pour la soupa. Merci na merci beaucoup na Serge Vita les bijoutiers, merci beaucoup na maman sociale F Bichesse Tunani, mes condoléances na mes sincères condoléances na ya Bob Molema wa perdre un grand frère naé. En tout cas bon rétablissement à Enoch Solo, bon rétablissement. Merci beaucoup na Pamela Pams Matondo, merci beaucoup vraiment na makanti nyonso bazala kabo elongo nangai. Restez toujours branchés, c'est Cimanté collège coach sur notre chaîne Active Final Télévision. Quant à moi, je vous dis au revoir.